une fois de plus, tu es bête l'isolo. L'isolo est très intéressant. Tu as la chizé mon chizé. Yeah, JG. 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 Tu as la JG moko, elle est comme pasteur Louis. Yeah. Merci beaucoup. Pour Nini, nous les musiciens, ya mokili mingi zana frappe ko les ba musiciens chrétiens. Nabi ki batu mingi ba dia oh bakisi oh kindoki mingi ba africain ba cha kisi liboso tatana mama lekisaki nde sali geno musique neza la more powerful neza na moi vibracité mo robo donc na vima lekisaki o tanting soki nani or eloko mo robo bosa na détail moko travail clé ya makambu nyonso po eza perfect eza travail pardon o eza entre parenthèses naebike vous allez peut-être juger il y a plupart ba lo baba juger ah bino ndeni bokoza boza ba frère boyebi ba makambo na nyonso à part être frère nous sommes des artistes tozana litoy toyokaka koyoka na koyoka régulièrement eza différent na koki komona son ebimi na koki koyoka son ebimi na komona vidéo ebimi nous allons intéresser comme un artiste comme quelqu'un qui aime la musique na ko taper PM sur na TV na nga titre pouf na tali na nga pe na bi ah Mouton a travaillé bien, en tout cas c'est bon. Et les qui on a tous ceux qui ont les athées qui ont fan d'awana, n'a concentré na yoka kangote, wana de comme il a comme il a na capacité que non parce que esprit n'anga ina ba musique wana na ko fan d'athée na zala na liaison na ba musique wana. Toujours jugeango par rapport il y a tant que artiste, n'est-ce pas? Tout ça artiste, toujours juger musique par rapport il y a artiste. Tant to lo baké, ba musicien libanda ba beta maka, cela veut dire que tozana litoyi to chaka to yokaka. Ma musicien mingi ba krasé ba hypocrite. Na par exemple voilà. Ceux qui ont déjà musique genre ya reggae wutiap. Oebi reggae ndengeni. Ceux qui ont musique na style ya hip hop, osali hip hop musique. Attention osali afrobeat. Est-ce que na afrobeat pendant ndenge ya ba Nigeria afrobeat et bana ba chrétien? C'est le truth, mais les lots et batunius sont comme afrobeat, mais musique est banda. Pour na kara obeta afrobeat. Il faut y bango, wapi. On donne un exemple, on a un producteur. Na oyoka ba genre nyoso, ceux qui n'ont oh sali bo ah na ok drum na salingo bongo, guitare na salingo bongo, c'est pas là on est sabo na adapter na zo yekola. Mais Pandego mingi. Oh, tout n'est question. Est-ce que Oyebi est pona ola kisaki bonzambe okomo wangana. What is that entre parenthèses? Bon, tozongi sukona si général. Et là to lingo lo ba kisaki pona ndenge parce que mingi zalaka soko mo pona ba musicien ndenge ba musicien mukili. Mingi bazake bazomona ke ndule musique eza vina bango à part musique bazana lo soute ya osala et lo ezate alors ba miche discipline moko à travailler on pena guitariste penza à travailler pena lo boko na ye afin d'apprendre à travailler instrument na ye drummer à travailler instrument na ye chanteur à travailler voix na ye guitariste mais na ba chrétien ils ont dire parce que ça m'appelle ça déjà parce que ça m'appelle ça dia grâce yango au fanara bongo ezakaka et kindo keza na partie mususu mais partie mususu il faut que ba vérité papa na ba domaine nyonso papa na ba domaine nyonso balobaka kindoki tango kinda kolia na McDonald's oyebi bana nango balambela ko oyebi ba kindoki ni ba kisi ni baza nango mais aussi longtemps ça na poso olia McDonald's osala nini OK na olia OK pe bana no pe tindiki ba pe na McDonald's oyebi combien de kindoki OK na KFC OK na KFC OK na KFC KFC mais KFC OK le sud pararo elo na tuna pa bato baloba ndoki bandoki balekinza na bino makasi vraiment bon ma di sara bandoki so igara leur mourait bête frappé ndoki surtout que on a football africain kindoki bo ba Messi bazana ba kindoki te Messi azana discipline Messi azo travailler à part que ba kisi na wana Messi bazana ba discipline mais biso mona na Afrique kuna ba joueur mobimba ba travailler pas tellement après na suka ba chaka ka confiance c'est pas kisi so kisi ngope ezar bena ndenge ezalaka pour la ligne équipe mo football ya africain ezali likolo te baza wa Satan akope solo moko ya sikate alors ya salaka ako manipuler ngolu nzamba pesi yo déjà so ki nzamba pesi yo 10 yo yebi ndenge ya ko trouver 10 ngote Satan ako sunga yo ko trouver 10 yango mais o leka no 10 yango te hein attention ozi ki sa ndenge ni ki sa bo koko ki sa bo oncle ki sa bo yaya ki sa bo maman ça va faire rien. Raison pour laquelle équipe morote africain malgré ba ki signo so ba ko salela
baro mataka jamais na likolo ya likolo comme que ba Ronaldo ba Messi parce que ba travailler à côté. C'est la même chose avec la musique. Hein, ceux qui peuvent faire on dirait micro to comme mona musique africaine et comme il évoluer mamoke parce que ni travail à côté. Na yoka ki album ya Mike oyo asala ki wana album wana pela so yo kingo ozobona ke peut-être nzembo ba komela ngo ya Mike o asala ki na travail. Ata nzembo o ya place ayemba o matisi nga na salon o beti nga na chambre mbala liboso na yoka musique na a balancer le c'est ça ozomona différence penza na yu ba sœur mi na église ba yembaka très belle ozana ba potetete c'est boyembaka très belle mais problème na bino ke boza trop busy na makambo susu eza la même chose na bato na nzamba pesa ki batalata wana yoso mona no oya ngati ça eza ngobente on place on eza pona ba sœur Deborah Lukalu, ba sœur Rosny, ba sœur Deborah Lukalu na ba sœur Rosny ba banda pekra comme bino, comme tout normal. Zamba pesi ba ngulule, mais la seule différence c'est que ba travailler, ba sala travaux, ba sala travail. Tout le bel en général, mais tout le bel qui bien que non, il y a un groupe moko bo, il y a une particularité moko bo, il y a ba personne au pena que non ceux qui va so travailler ba travailler. Clé ya makambo sont tout le bel eza travail. Eza vraiment travail en clé. T'as ba clip na biso des ala ki liboso. Mais aujourd'hui quand même ba comme quand même ko taper na moi image yango ba comme si ko en tout cas botte la clip ya Emekano pardon clip wana sala ki wana et bien bien a super ser moka bini na asali musa na message ke clip sala mi malamu. Siko biso to banda lo nga na zongi na part na ndalo banini. Pona ko influencer monde na biso. Pona ko influencer ba païen. Oto benga ba païen wana. Pona ko influencer bata mokili wana. Nous devons travailler to pesa bango goût. Tous doit que musique to sala ngo pona ko tirer batu parce que musique na biso ba chrétien za rapona nzambe za te pona nini mais so sala ngo pona nzambe I don't understand so lobela ce travail en sens que non ba le bible c'est soni so ko so sala mosala na yo sala ngo bien premièrement to sala pona nzambe deuxièmement au travailler album au travailler musique non bien composition non nice ezate ka que non au sangisi oyo bon ça va le quoi instrument za ngo bien et bete keité to so travailler ngo ezala vraiment eloko moko boye que non ce qui peut quand même sous un païen yo qui abi on comprend un païen yo qui peut et puis si peut que non en tout cas kuna pe monde wana ils ont fonctionné peu bien parce que bon ba mon abi so toza very bored na comprendre nga wana mais bisika ka eloko nenga na zo ba parce que ba mususu bazana compréhension bien parce que ba chrétien mususu ba kansaka ça la musique yo ezo attirer ba païen. Ça la musique qui pona ba païen pe ba linga non nakata ki bonzambe il fallait pas exacte que to changer makambo nzambe pona e attirer bata mokili non tant que mokili zo évoluer biso pe batu il faut to évoluer travaux na yo oyo rocha na musique il faut e mataper ba mangalaphone to lingo sala nzembo na anglais ozika maloba ya lingala o tradi ngoka na anglais non parce que maloba msu na lingala pona ko ba en anglais ba moko erozana na sens te it's not ending it's not ending it's not balancing it's not balancing donc mutu nyonso azara toujours na conseiller un moment to komara ya za roi nga na za conseiller un moment na komara nga na za roi ya komi conseiller donc il faut to se partager to pesi ba idée bilo mo boya donc oyemba nzembo anglais soki net anglais no eza bien te senga aide soki net okomi ata nzembo no kitoko bo balancer ngondeni soki ba biso phrase eza bien te changer ça na komi kit ça changer wana lobby ezate ke loba nani baloba ke pesa ngai loboko na anglais give me your hand il faut yebisa mutu context ya nzembo za ndenge ndini pona yeba liloba ya malamu parce que kando lobby pesa nga loboko deja na naimbi pesa nga loboko na yo suko na anglais give me your hand Yahweh. Si s'agit à kosala eloko qualité tia moyen kolobate ka ke no eza ngo ya nzambe to sala kaka saint espoir kosunga e kende nango ka bongo te ya mwana mona ke no ba impression ezate na sepeli na eloko frère na biso Vicky Zola sali tant Nathalie vidéo wana Nathalie vidéo na ye 3 years passé na bi wow coup de chapeau musique non ekobeba ekobonga par rapport à ndengo ko travailler ngo parce que litomba nini otininga musique na partage so kinga moko dazo linga musique ngote na partager ngo point on a sepeli ça bona kana sepeli ça yo so kinga ma pesio inspiration et comme musala ya ko travailler inspiration wana
question exacte ozongi sutobi question exact travail s'il vous plaît les musiciens chrétiens ba musiciens na o ngana yebi otolo ba ya libanda wana bazaka ko banda répétition banda tongo ti 22h 23h mais biso oh fona kendaku oh na lembi oh bolesinga te ceux qui pena ba che pena musique na ezo beta kaka ba o senti pena spin chuana pena senti pena en tout cas bato ba frapper ma case pour nini ndeko na biso moko ya chrétien amoni que non ba pona a la sebeni na ya makasi pour échanger lito ya bato akeoluka drummer a mokili tango ça musa no travailler d'une manière que non de no travailler eza pona gloire en Nzambe eza pona carrière na ngai makambo e bandana na bakate église tala bakambia ba louange bakambia ba orchestre na église kotika te kaka muta beta kaka muta yemba ka pona kaka o to salengolo non il faut besoin na équipe au ceux qui règne au roi au président mboka na bino a bengisi église na bino boke beta quelque part bo ça mambo bo ça makambo na te bo luka pena bo prépare parce que bobiki mais église dimanche tango bozo beta la Nzambe mokonzi ba konzi boluba ngo bino moko ceux qui muta yebi ko beta te papa ça l'équipe mibale oyo bazana ba travaux oyo balinga travaux te donc d'une manière que bande ko na biso ba musicien chrétien et l'autre senga biso travail discipline na travail yango eza clé soko za chanteur okoye ko lokoye mandenge nini soko yoka baninga te raison pour na tozolo babata mokili c'est qui parce que bata mokili ba leki mingi na travaux koleka batu ya Nzambe soni nde yangwana soki batanzame tobandi ko sala travaux pena bon tobandi pena ko travailler comme pena ke yo chende ngape na chende to ken suna mokili pwani donc toti ko yoksa Nzambe na biso soni Nzambe na biso azanzambe mwa bwete tozala na sima baninga te Nzambe na biso ayesibiso biso nde to dominer biso nde tozala mitu biso nde faut to travailler koleka soki oyoki muninga beti bia lekio ou bien asali loko moko abio lekio benga muninga pesa félicitations tune c'est un conseil mutun place wana au travail ki ngondeni ou bien studio ni nyokota ki ou bien cameraman ni nyango a filma ki place wana soki ba pesa kombo ya studio papa ndeko o kombo ya cameraman ko ki mate pona mbongo parce que muta osala musala na ye par rapport ya musala ingénieur osala musala futa ye mbongo parce que soki sali elo mo bonne qualité oyo yo sala rezala ngo qualité wana te asana réseau asenga mbongo oyo azosenga parce que ça musala na eza matière na ye ko soki koza na mbongo te hein doit patience ce qu'on appelle patience là bomba budget zalat am sunzambe na tana a permettre ki yo te ozwa mbongo po bimsa likambo azaki na raison moko bwe ko lukato saka ka lokwa na mbongo te na saka lo mo ya mbangu te mais toza na dending toza na balaning to dending na kata dending parce que is not dending legimi tika ko sala ki laziness pour ba kizatango Nzambe te ce que vous avez don, sœur en Christ, frère en Christ, papa et maman, oncle et tantine en Christ, ça les langues travailler don. Yeah? We love you so much. Like, merci. Subscribe, merci. Boza ko s'abonner, merci. Partager comme la baninga. Eza message mo eza ka pona yo mo te so moni ke eza bien pona yo partager comme la baninga. Bobo sa na te chaîne na biso ya Colorado Production. En tout cas, merci pour tout le monde qui est non, tout ça peut évoluer. Kuna bobo sa na te en tout cas, bo s'abonner. Merci beaucoup pour notre support. Bolingo. Nazananga Bogar pe sans chapeau. Merci beaucoup. Très déçu.